Ouais, tombé du ciel, tombé du ciel. Akwea, tombé du ciel. En tout cas, tombé du ciel. Et le romoro batufo batala mingi. Et mission oyo, et le belela toujours bien fait, toujours exploit ya ouais rason droit de la forêt. Alex Ntima Kobosa na te Moro Tezoya. Moro Tezoya, il faut qu'on explique mon kilé ba ana tona catastrophe. Princesse qui était devant de la forêt. Donc voilà quoi. Ouais, Alex Ntima, en tout cas, vous êtes là pour tout sola, même pas pour une heure de temps, 30 minutes. La vie qui m'a tout besoin besoin, calmement posé. Donc, ils ont un problème. Mais vous êtes là, Moro Tezoni, ma maman a bon, on a beaucoup de fois, on a bien oui, membran. Donc, on a capable de ministère des fois. Voilà, merci beaucoup, Tima qui est bon résident. Bonjour, bonsoir. Nous abonnés à Bissonio surtout à tomber du ciel. C'est bien votre serviteur Ego Boyenge. De le lot de Bosson à Bino. On a repéré Sabino ba news kaka ndenge zalaka na kati ya tomber du ciel TV. Tosenga na bandeko oyo na ba s'abonner te na tomber du ciel TV. Bo s'abonner, bo liker, bo commenter. Ba message na bino pe tozana mo bosenga. On a vu bandenge nini obongisa musala na kati na tomber du ciel. Voilà. Tozo kota na muzindo na kati ya musala biso na kati ya boulot na biso awa na kati ya plateau na tomber du ciel TV na kati ya Cape Town. Sans plus tarder avant to kota l'émission ka ndenge zalaka to bandanga na dédicace. Dédicace ndé zalaka né to ba mbote et ça la bien. To pesa mbote na Alex Tima notre coordinateur na États-Unis na maman Clara. Na Washington bambote belé place bozali na bosanité motema na ngai ma femme légitime Céline Chipola moi c'est libala quoi ba bengi mikolo moi c'est libala pour le 20 eza makambo le 20 eza makambo donc Igo Boyenge donc na ndenge na moko o ayebi tokolobela ngo to pesa image tangu le 20 le koma kitoko tozo continuer o pesa bambote kani zalaka to bosanité Yannick Kini ya Rombox na kati ya Johannesburg abi mutambongo aza muninga na oti Yannick Kini ya Rombox boss de boss mutakanga yo jobu mobimba mutalo bazata Yannick Kini ya Rombox na bosanité Max Kabe ya bambote bele place ozali na bosanité Nisha Lomboto toujours na kati ya kin na bosanté chez Dédé na Wembek place moko ya restaurant ya bien sûr olingi o goûter moi musuna kitoko chez Dédé na Wembek donc bambote belé na bosanité chez les Koi chez Mama Guile Koi so olingo mela bière ya pio chez Mama Guile Koi donc bambote belé place ozali quoi donc na Wembek na bosanité vie na ngai Kwami Mabanza moi na poto ya tongo na bosanité Mboshi Lipasa mutakanga keni wef donc ya notage quoi na bosanité Christian Bachuli Freddy Alvin Lodji mon beau na kati ya kin donc bambote bele place ozali na bosanité passé ilo lokara mbongo bata mbongo na kati ya Gauteng bata simbi Gauteng
bamambote ebele kwa sa plus tarde tozokota na mozindo ya émission na biso ya lelo le 4 avril tozokota na mozindo ya émission avant tokobanda topesa nano ba news oyo toza nango na ba mission na biso oyo ba livrer ba concert na kati ya Paris lokola Héritier Watanabe a livré concert na Dôme de Paris le 24 mai. Donc Héritier Watanabe ba félicitations na yo, la bonne chance. Concert et le bien na si moto na tembe donc hier ataraté Héritier Watanabe. La bossanité concert mususu ezali ou ezali le 7 juin ya Ferrego là. Obeta ING Arena na kati ya Belgique. Bibala Bruxelles eza oyinda donc totala kaka makambo ndenge de la part ça nous appelle na Robino Mundibu pe a relivré concert les mêmes jours dans les padres banda makambo bandi ya ba génération oyo na muta cheli faire libaya te Robino Mundibu a cheli faire libaya donc to Rolanda to Robino Mundibu obeta le 7 juin à Paris, na théâtre de gymnastique, place Jiba Robeta, place P. Lacoste Robeta. Donc, Fara, na Paris et Indi, na Belgique et Indi. Torota, la Carabiso, Zawana, Toza Pona, Bangonio, Toza, ba presse. Donc, Moula Beta, place et Inda, to yebite. To leki, Toza Pena concert, il y a Didier Lacoste. Obeta le 12 avril, la théâtre de gymnastique, babi mukentonga, ba le chouchou ba na yolo o ba lingara mukentonga donc boya oyoka ba virgule wana bona oyoka na maison mère. Inda mabe le 12 avril donc mukentonga donc deux fois routouté. À part ça, à concert ezali, papa chéri par Olivier le 10 mai. Malgré tout mes condoléances à papa chéri, to beta masolo mingi lelo za papa chéri. Na ndenge abungisaki mwana Océan Piana. Vers moncho les agi lobby, lelo ba okunda mwana le 4 avril. Na suite to beta les solo émission pene ko kangama na news ya magambo ya JB Piana vers moncho le leki na kini JB mwaza na kini. Asali pe vers moncho ndenge zalaka leli mwana na ye. Bolanda na poto pe Bolanda pe ve moto ndenge lekaki to beta li solo mais to yebite concert le 10 jusqu'à maintenant on va annoncer le 10 mai to yebite jiba ko reporter les sous ndenge reportaki dans le 31 décembre to yebite on va se découvrir ça kaka lelo to yeba to lobby jibeta mususu après matanga yemo oleka ndenge zala kaka to leki papa Henri Moula Jaza na concert pe na Paris abeta bon na Casino de Paris bana nzambe obolinga kokumisa nzambe bo s'attarder te papa Moula Jaza a relevé concert ya munene na kati ya Casino de Paris eza bongo le 11 mai donc bokende bokumisa nzambe po si tozoloba boye sans nzambe mutu muso azate. Donc il faut te reconnaître à Nzamba Zali. Donc avec Nzamba donc merci beaucoup. Avant tout côté la mozindo émission, on les a annoncé ba concert au bêta. Tout la nana extrêmement ya Sankara de compte la blaze éléments au basala la ni na maison mère na Paris. Boss fille Gaza a balancé bison et ça la bison moi bien. Comme ça tout et même ma bison na ambiance à émission à l'élo. Tout les c'est là. Il faut comment une minute, comment 7 minutes. 7 minutes. Comment 7 minutes? On a pourtant on savait dire si nous va passer nous au 7 minutes. OK. 3 2 4. Tozongi na kata plateau na biso, ka ndenge na ebisaki bino tozongi, to bandi siko émission na biso lelo, ka ndenge zalaka to beta lisolo nanu ya yangiama makanda, to monaki ye na parlement, to ebite so zaki parlement, to ezalaki wapi, to moni kaka image bimeli biso brrr.
Yangiama apesi président na biso Fachi Beto Mbote mais abengi le roi de la forêt na biso news wana ningisi mokili abi mais président neni président arobenga wera de bato bosala le président Fachi aza kinois ya tongo avant nano akoma président donc ayebaki makambo donc ya musique ayebaki bagero ya wenge ndenge ezalaki ala mwana kini président Fachi Beto. Et puis la félicité maman Denise en tant que la première dame, mais Atali qui première dame n'a été à Tchépena na Sepena que non papa bonjour tu vas mettre ça là bien et ça le public bien. Ceux qui t'osent la maman, la première dame y a boyé et ça l'a bien mort y a osakalate vraiment sans plus tarder tout le baka comme TV za radio te bon je fais balancer biso à moi image en total à moi demi boto zonga na makambo ya wenge musique quoi ya ma BCBG à matanga tout les comment qu'il est exigé aux invités de rester dans la salle. Le roi de la forêt. Ah, le roi. Le roi de la forêt. tozongi na plateau na biso na kati ya Tombé du Ciel TV lelo toloba mwa mingi te ezaka topesa bino banos oyo ezali oyo veye montuel elekaki lobi na résidence ya JB Mpiana veye montuel ya Kafu na asi bokolanda bomona JB ndenge aleli mwana na ye Océan Mpiana. Donc to profiter na opesa mes condoléances na papa chéri na famille BCBG mobimba lisusu ndenge basili kobungisa mwana oyo bino tu boyebi histoire ezalaki mwana uti na sala gym azobima na ndenge batutaki na ndenge memi mwana lingwa. Donc mokili lobaki ofayaki loba po aza star ya monene na vie biso bato toza bato so okomika star ya monene donc oza na nzela okoleka te donc okufela te oyo balobaki. Donc sans plus tarder tozolakisa bino image ya matanga ndenge elekaki papa Chéri aleli mwana na ye tomonaki artiste musicien Héritier Watanabe ayaki tomoni président na bino ndani président ya sport Didi Bundibu azalaki président wana ministre ya sport na biso ya Congo azalaki wana bato minene bazalaki ba cadre baye kolela longo na papa Chéri JB Mpiana ezalaki lobby nuit ya lobby ya le 3 avril lelo nde bakokunda mwana. Donc ça plus tarder boss figa aza wana kobalanse biso image yango talaka sa boss figa me makambo eza te quoi na bosani na coordination kuna Jimmy donc aza kuna simbeli biso kuna na vida ngayo na koyebela yo abete kugea mutima na kaina funguli ya kote yewa kama ngade ya mutima na koyeye babuyo abete kugea mutima na kaina funguli ya kote yewa kama ngade ya kayo Océan
na biso a tombé du ciel TV car ndenge zalaga toujours continuer émission na biso na matanga toza na matanga lelo ezalaki 100% BCBG to lele longo na ba oyo bazolela balobi tango ndako ezoziki pa ba voisin donc il faut ozala na bango to zala na bango bomoko quoi ezate que non et pas bazo voisin ezika zo sepela pour toza bato liwa eza pona mutu nyonso liwa eza pona mutu nyonso biso tu tobengani bawei mutu aotikala libanga azati donc papa chéri BCBG mopumba baza na matanga bazolela yango foto lela na bango elongo yango toza awa pona kolela Océan Piana mwana oyo azalaki très cher na famille ya Piana basoraya bazolela badaida bazolela tomoni pe mamida shati aye na matanga nasi balance eza wana boss fika balance biso malgré tout moi image mama mamida shati aboyaki bazwaye mais azalaki wana na matanga eloko esalinga plaisir mama mamida shati ayeti na matanga yango moni tango ba vrai à JB Piana ba monde ba molo la ba Christian BCBG Christian Genda na kati ya Paris bazo sepela déjà que non c'est que matanga eleki bien na kini ba vrai ba Freddy Mukedi na kati ya Witbank bazo sepela déjà que non makambo eleki très bien donc eza pasi BCBG en tout cas hémorragie oyo faut ekatana papa chéri yeba pe koleka nzela nzambe papa chéri malgré tous les leaders na biso so ozwa temps pe ya émission oyo donc eza bien te bato kokufa boye quand même malgré tous défendre yo mais papa chéri il faut tout qui pe na nzela losambo très important donc sans plus tarder to laksa image oyo ya lobby eleki na Paris et pas maman Mimi Longondo place au baleli pe mwana baluaki sale ya kitoko baleli mwana kitoko na Paris omona ke non JB Piana toujours Fox on a limité JB Piana cheki logo à partir à Paris c'est que JB Piana mwana na eti talaka double matanga na kini na poto samba route exact donc sans plus tarder tout à la poto ne baleli Océan Piana vrai chéri fimo ya taille logara nani daida na soraya vrai chéri atiki biso passe na motema eza makambo nzambe babi nzambe ndapesa yenda zwi totala nanu na poto ndenge leki ndenge baleli soraya pardon les baleli Océan Piana totala nanu na poto comme ça tozongi la bino talaka na bokasi ya boss fika toujours to le
tozongi na plateau na biso ya tombé du ciel na si to sisi makambo ya matanga talaka attitude tozalaki nango ezalaki vraiment ya matanga na minute to sisi makambo ya matanga donc tokoti na tokomi presque à la fin tolandi na sortie médiatique ya Piroger porte-parole ya Wenge Musique à Maison Mère oyo akendaki mission mais mission na ye akima na ye na poto atia poa oyo ayokisa Wenge Musique à Maison Mère soni porte-parole akimi tomona ba porte-parole bazokende bapoto bazozonga tomona ba Roger Ngandu akendaki mpona 10 jours bomoni image ya matanga na kini Roger Ngandu azawa azongi na ye mais ba Piroger akeka abandokele ba voyage ba matadi ya nini ya boma ya ni babenga ni kara ya poto ba mekeka pa poa et puis akimi orazala la Maison Mère. Quelle ingratitude, Roger. Quelle ingratitude na Maison Mère. Ozo futa ba na Maison Mère nini. Ozo ba pe na TV ke oza susu musali na Maison Mère te. Mais so fandi na fauteuil jaune wana ya Mike Nyima. Eza grâce à Maison Mère. Kima na yo ata na pota motika la mer. Zala toujours na objectif que orchestre na ngai au futa ba mata signe de reconnaissance. Ya moni ba wera ta musuzu wa boya ozo soigner ba o batika li siko neti ba nani au porte-parole musuzu ya Maison Mère. Ozo soigner ba nzela e kangama. Papi les princes donc c'est que na habite so ko voyager. To voyager te pour vraiment na derrière non pire au bébé ici. Est-ce que papi les princes ba ozo sous chance. Ba sangra de kuta ba ndeko kene poto ba zonga a blaise élément wana mamba ke tout blaise élément kena na ndinga BCBG akima na yakoma na Maison Mère mais tout suka na ngoka zongi kini Piroger quelle ingratitude sans plus tarder to ba propos ya Piroger comme ça to ba ndeni ozonga na émission to ça émission à le 4 avril to leka to la nana la sentiment parfois. Non, en tout cas, quand on a travaillé à la Maison, mais non. Ah, bien. Baza bien na wira la coste. Atiko kosa ça semble être nga ta la kai. Ah, bien. Baza bien na wira. Ya mto le beso, ya mto la coste na pour ça peut mettre na banque. Ah, ça là on. Et bon après ba limuseli ou la livrette. Ah. Et bon l'hôtel. Ba limuseli ou la livrette. Oui. Et bon après la Maison Mère ba yemba kitoko grand chanteur ben petit frère moi hier wana sikoyo bien mutaba livre. Oui non yati. Mais si mission ni soit bengi oto achilo 10 000 okete. Ndeti la coste. Non yati. Bata wengi teuza kimtoki. Moto ningati. Na ba moment je me souviens en 2002 tango orchestre linga ya double zénith. Tozaka na makina la Zamba Playa. Subitement quand dans ces émissions Jeanne Massamba. Pour KO. Babo quel est malade en PC. Tozongi na plateau na biso tombé du ciel na si tokomi na suka émission na biso kande zalaka. Lelo tozalaki mwa mingi te tozalaki mingi to beta masolo ya matanga ya mwana papa chéri Jibin Piana, Océane Piana. Na si tokomi na suka émission na biso kande zalaka. Tokoko sisa bongo te sans que to remercier ba o ba osala ke biso tozala. Le rôle ba Maria Kombe moi so akota ngongite na ndabo. Beauté naturelle donc ya osamba ko des até. Ba bimeli kitoni. Ba mbote bele place Josali na bosante mauvais parti Chingola. Mon motema maman Sisi quoi. Na bosante Lily Décor na kata USA. Na bosante Enali Gové. Ba mbote bele na kata Witbank. La bosante Dr V, Bambote Bele. La bosante Astrid Mabika, la haute couturière, Mouton Simba et Lamba, Oyo Igo Boenge, Arolata les 20. Nakata Kinme, et ils allaient importer quand ils allaient. N'abso blague ou théâtre. La bosante Frank Gabi, Frank Gabi, Big Manager.
na kati ya Kim biso 2 fois kutu te quoi d'abord c'était Charlène maman Mapasa bambote ebele d'abord c'était Julie Dibaya bambote ebele d'abord c'était Dada Kanda mutakangi Jobu akangi Captain Mobimba Dada Kanda abina Cape Town so oye Cape Town omoni Dada Kanda te seke okoma Cape Town te mutakangi Cape Town boss Dada Kanda na biso millionnaire na kati ya Cape Town na bosente Marguerite Mabika na kati ya Mbujimai bambote ebele place ozali quoi na bosente Dada Mainzambi pile petit ya boss Dada bambote ebele quoi sans plus tarder tokomi na suka émission na biso tokozongela bino à la semaine prochaine donc bambote ebele na boss Figa utasimbeli biso régie na Jimmy tala kaka samba ngo toza te quoi tosuki à la prochaine ciao. Travailler même qualité, ni pièce soit Berlotti. Oui, et ça 910 €. Ok. 910 €. Fallait normal. On a mon Oriana. 910 €. Mais ce que soit na la boutique là, on s'en on a pris assez. Bon. Donc ko ba osa la biso ils ont côté. Donc toujours ça la même qualité mais tu tiens au prix assez. Vraiment. Donc est-ce que mon tout mot batunde est-ce que photo timbela parce que place où qui bimsa 910 €, oui, awa, tu peux sur on a fond bon, mais même qualité. Même qualité. Voilà, nous donnons le même qualité, au lieu de nous bimsa 900 € quelque part, et puis mon oiseau travail, ils ont des zawana, ils ont soutien, tout c'est soutenir quoi. Les rois de la forêt, Mobali a si déjà m'empata, tout ça awana. Lumière, la lumière de Turquie, bien baptisée par Mampata, le général de Depanzo. Et voilà la forêt Nazoya, et dans Baki, Banawenge, Kozonga Nangai Bouye retour, nous avons les rois de la forêt Mbalamo na Chicago, quoi, tout le monde a Tokoma. Il y a souvent des gens qui forment, oh, tant on l'a tana, tant on a les rois de la forêt, donc ça attire la boutique, parce qu'ils ont vraiment collection, oh, on a cette là.